Nangam na tinda ngam tinda ka boma mobali na ote oyo ko sila makambo pa mobali na ngam no ndinga na fidèle na mobali na to bala ni ba mikie ndoki ozani ndoki yango boma mobali na o boma mobali yo kasi ko sila makambo on la vérité de Laetitia on la vérité c'est moi na surtout na yo oya lobi akosi La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple, maman n'a pas oh, yango yo, la voix du peuple. Avec Vincent Chilouise, ils ont la reine de l'émission de la Salut et bienvenue chers amis téléspectateurs dans votre émission Vérité en face, la chaîne Abisso, la voix du peuple, site Yabia. Ceux qui n'ont s'abonner au coup d'une émission Bala Liboso, ils ont un espace pour ils ont un rouge, cliquez s'abonner, place pour mis s'abonner, donc abonne-toi à la chaîne Abisso. Et na mupandie dans la cloche de notification, c'est-à-dire ngongamu rezawana au cliquer wana et au-delà de ça autant d'émissions na biso sepeli nango partager les gonayo ezali une émission d'évangélisation, c'est une émission oyo toza côté ya bandeko tozo mema batu na changement à travers ba fait oyo bandeko bazokutana nango na vie tant bandeko bazo courage ya koya nango awa ezo servir des leçons na bandeko mususu oyo bokutani na baza na ba même problème et souvent comme je l'ai dit émission Vérité en face ezaka raté pour na bandeko o baera na bakana bango awa. Nous avons notre équipe où ils ont constitué na basal Nzambe. Vous avez un problème, n'hésitez pas. D'ailleurs d'habitude bandeko mi bozo benganga, j'ai besoin de numéro ya évangéliste Serge, j'ai besoin ya numéro ya apôtre, j'ai besoin de numéro ya pasteur Peniel. Donc nous sommes là pour vous assister. Maman Clémence, maman Yampania, donc Bazawana, pour la bino, partout où vous êtes, vous pouvez les contacter. Demandez-moi le numéro, on peut s'abonner pour que vous soyez la même endroit d'émission. Et surtout, tout ça, on a reçu beaucoup des appels. Et j'ai dit merci à l'équipe Nabiso, il y a conseil, l'équipe Nabiso, tous autres travailler pour na Moussala, Bogosala, en dehors émission. Et tout aussi merci, les sous, on a battu Nyon, sur Bandima, ou les cas, on a vérité en face, pour nous exposer ma problème na bango, parce que au-delà, il y a besoin de la solution, mais baza peut servir d'exemple pour la bande de Gomususu. N'engé de Gomoura, le balanga, Singa Vincent, ou Ebaka, grandeur et émission à côté, Tenaï Barango, que Dieu est en train de réaliser beaucoup de choses à travers cette émission. C'est pourquoi on tient à continuer le programme où on a édifié les lots, ma bota et belé. Retrouvons-nous juste après les mots pour continuer l'émission. Merci. Bonne nouvelle pour la bandeko nyonso bokozwa libaku ya kitoko ya kokutana na élément oyo ndeko na bino Vincent na ekosala bino. Bonne nouvelle ezani neza masolo ya vie. Awa bozomona naza na makadam oyo yango ne memaka biso ti na Maluku centre. Et memaka biso na Maluku centre, c'est-à-dire bifurcation ya boulevard Lumumba. Oyo nzela muso eke mbaka na tiba nzela banundu oyo ne memaka biso ti na Maluku centre. Lisolo ezali espace oyo bomoni eza na sima na nga oyo ezali bongo concession bazo kata mapangu 20 sur 20. Oyo ezali opportunité kitoko pona bino. Pourquoi? Parce que mapangu mingi to ya kosombaka awa na bamaluka côté ya Maluku awa ezala mingi fo kota na mutuka okoti na kati mais oyo eza opportunité kitoko eza ke nde bozomona mituka ezoleka awa. Donc concession na biso ebandi kaka na makadam oyo tokokatisa na dari mpo tomona yango bien, c'est-à-dire concession na biso ebandi na makadam oyo. Donc nde toza awa ebandi awa tokitango ti na sekuna meko kitango sekuna ya sango kitoko nango eza ke toza peka na makadam. Donc toza eza arc. Donc arc nyonso na pesi etali makadam ekiti sikoyo ti na seboye.
20 sur 20, 4500 $ américains. 4500 $ américains aux yeux, le point on a eu 20 sur 20. Ameromi, baroma woloba, ngala osoma le point la maluku na yonova la malukute. Bota l'erreur bosalaka. Lelo, investissement et l'équipe m'a belé exaté partout dans le monde. Moutoir au tech à osoma le point on a eu 4500 $ hour. 1 heure du temps ou 2 heures du temps après, soit le gars tech à moi, on sous 4500 $. Alors que mbongo yobomi na banque, sur 25 aux 4500, sur les comptes courants, après une année, au coût et commis peut-être 1000 $. Sur les comptes épargne, peut-être ma banque 10 $. Mais awa, car à 1 heure ou 2 heures du temps pour sombi, malamogo, bénéfice commis à eux parce que ils appellent à cadre investissement. Donc, pour la bande, comme dans la poste à retour à banda, pour la bango, il y a un rêve na bango, parce que le lot qui chasse les autres moi. Pourquoi pas que ton andako ya rêve na yo nengo lingra lupango nezala? Pourquoi pas au bon mambongo na yo na mabele parce que bilobi nini rozalate? Et surtout que les espaces mo déjà développé bandeko mingi bazala bandako a basi batonga courant mai makambutu eza kitoko makasi. Donc awa tozali pour na ba contact nyonso bureau na biso ezali bongo na commune na Lingwala. Na veni Kalembelembe numéro 256 Botunika la flat hôtel Tenazia, donc ils sont non loin, il y a commune, il y a maison communale ya Lingwala. Donc boye wana beaucoup ta bandeko bazala pour repérer sabino explication les sous bolingi to bo bengi biso na nzela ya téléphone na ba numéro o boni to tili bino na C. Visite ezali bongo chaque dimanche na charge na biso bis ezali wana pour na boya ko faire visiter bino esika na bino. Ndeko welela parce que awa tozaka na 229 parcelles ya pamba. Donc 229 parcelles à Pambandeza à la carte de concession Oyo, et ça opportunité pour nous parce que aux tout près il y a Macadam. Donc Macadam aux mona Oyo so continue tout droit au Keti na Malukouville. Donc toza Malukouville les a moi musika na sika biso tozali. Welela ndeko siko zali na poto partout même na Kinshasa awa yaka ko somba mabele na yo tonganda kuna rêve to yako bomba mbongo na yo na nzela mabele po lobby yo ka ndeko bénéficier. Donc pour plus de contacts na bibo benga biso to boya na bureau na biso. Merci. Un élément très important, la ngana bakisela bino ezali ke ba mapangu nyonso eza awa eza déjà ba parcelle cadastrée. C'est-à-dire au sombi lupangu na yo mbala moko na kati ya contrat bazo sela yo oza dans numéro na yo ya cadastre o kende déjà olandela makambo na yo. Donc eza te ko sombi lupangu obani suko lugo ba ndenge nini olandela non. Donc ba parcelle tout eza tous les 229 parcelles eza na ba numéro nango déjà. Donc venez acheter vos parcelles pour construire vos maisons de rêve ou pour investir, pour que plus tard, Ebotelayo va bénéficier à Malam. Nous sommes ici, la voix du peuple, cadeau de Libino Yango pour l'année 2023. Merci. Voilà, après avoir pour recevoir appel et belé, il y a Bandekomi, Boza Libana Mboka, et pour apporter les solutions, c'est-à-dire Bandekomi, pour me dire que Vincent, dans un ambongo awa, mais dans une bataille na routine de la mona nipo, assez la maille démarche, il y a aussi un terrain dans la maluku. Et nous comme ça lobby, nazo banga côté na mbongo pas ya ndeko camarade, pourquoi parce que tala li kamna oteko kutana nango ba skokanga ba lianga mbongo nazo mona mutation te mais nazana vraiment na besoin ya resomba ba terrain aux oteka na maluku. Donc chers amis téléspectateurs, je suis là pour vous
n'hésitez pas, appelez-moi. Je me porte garant, il y a aussi la yo, démarche, nyonso, na sommeli au terrain na yo, na zoli au document, comme je l'ai dit, ma part, on a cadastre, c'est-à-dire, tant on sommeli le pas, on va faire le acte de vente. Na acte de vente, tu as déjà un numéro à cadastre. C'est-à-dire que toi, on a tindé lui en haut, na photocopie, il y a concession, na identité à Moutazo TK, na routine de on a DHL. C'est-à-dire, tant on comme après l'étape, nous sommes sur Hollanda. Si ma mère est un importeur au Somba, ce sont les 3 documents de la routine de l'AIO, ils ont pour garantir. Nous pas, ils ont la carte, ils ont concession. Et mon colo concession, on a até qui n'y ont sauté. Pour le bac, até qui a été. Il n'y a pas de tigre, il a été ni à mouné, ni wana. Oh, ils ont ça là, il y a pas dans le projet, dans l'avenir, ou ça là, wana. Vous allez bongo sécuriser. Nous pas déjà sur la carte de concession, vous avez déjà sécurisé. Après des années, moteur obligé, parti de wana à Rosalarate. Et surtout que les chef coutumier était mon tour la manayo de à la disposition de 4500 vous en a 20 sur 20 nayo. Sinon, chers amis téléspectateurs, tu es awa pour traiter un problème tous en haut. Romains 12 le verset 2 et si ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ça, c'est le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, c'est conformer au siècle présent. Siècle présent, et l'Ibiso, Makambo Belé, oh, lelo, Adekomi, Bamo Benakilelo. C'est-à-dire, Makambo Suso, Biso, Toyibara, Kalezara, tabou, les Arabes impossible, mais avec l'évolution, qui est comme normal, au moins que, Moutaosa, Makambo, Kokaya Salate, mais Baromo trouvant normal. Chers amis téléspectateurs, biso bandeko toyo karamate ya nzambe toyo ka nzamba pekisi biso to se conformer na siècle présent mais tous allons plutôt transformer to bongo la maille na biso to tambusa maille na biso selon liloba ya nzambe. Elle s'appelle Madame Nana, sœur na biso Nana, a contacté Kingai parce que belle-mère naïe aza souffrante azo bela makasi. Juste après qu'on perdre moi nana yo azaki mobali bongo ya mama nana. Souci à makasi ezali parce que mama nana na mobali na ye batikali ko botate et puis mobali na azaki fils unique ya mama na ye et état de santé ya mama bokilo na ndenge eza ko se dégrader. Mama nana dit qu'aroza na solution moko pour na apporter sourire, consolation la vie ya mama bokilo na ye. Et à la démarche, moi, fois ça là pour atteindre l'objectif. Et démarche, wana, à mener on a un moyen de ta vérité, face pour que tu accompagnes. Toi, ya maman, nana, toi, yeba, vérité, on y n'a rien à l'oba. Merci. Le camp riche de la commune de Lemba est tout d'un coup en ébullition. Tout le monde veut saluer la première dame et poser son problème. Madame Marie-Olive Lembe Kabila se montre très attentive et déniche dans le groupe cette jeune maman qui met en péril la santé de son bébé pour voir la première dame. Après lui avoir reproché son attitude irresponsable, Madame Marie-Olive Lembe Kabila lui offre son soutien. À la sortie du quartier, une étudiante en détresse se jette au véhicule de la première dame pour lui arracher sa compassion. Marie-Olive Lembe Kabila n'a plus rien à donner. Elle va quand même trouver au fond de son amour pour son peuple la force d'ôter ses propres boucles d'oreilles et les offrir à cette jeune étudiante. C'est inattendu et émouvant pour Rachel. L'action nyonso ya grande dame ya mboka na biso o ya sala pe azo continuer ko sala. Ça nous inspire biso nyonso sika tozali ya koyeba ko sala bolamu. Fais le bien et passe ton chemin. Ils ont même proverbe ennemi à appliquer. Et nous on s'est dit pourquoi pas tout bana kozora ba makamwa malamu sala tout la kisanga na batu pona ko motiver pe bandeko mususu ba sala lokola ye balanda ye.
Et puis, pour l'accès à combien nous sommes reconnaissants à ma bienfait nos soirs de ça là. C'est pourquoi, réplique Nabiswana, il y a Koloba, aimons-nous vivants, pour l'accès à Bolam, il y a Bandeko, Baroussa, la Nabaninga, pour nous motiver, Bandeko Moussous. Là, nous sommes en présence, il y a Maman Nabiso Nana, Oerota Nabiso Lelo, na vérité en face, comme je l'ai dit, Madame Nana, Toyambio, na émission Nabiso, et puis Topesio, merci. Parce que c'est grâce à vous que l'émission continue à exister. Sans vous, vous continuez à salon. Il faut que vous marabaka, faut que vous édifier bande mususu. Dès dans le bas, dans le bas noir, on va tout banda. Situation na yo, ils a fait l'immonité. Éternel les caran, les aranza, mais tout et les caca. Au contraire, dimanche Jésus, ils a bien pour sauver vie à monde. Et les restes, tu as une solution. Maman Nana, ni ne mignonne émission. Merci Papa Vincent. Ndenge ondimi kosunganga on a trouvé solution avec moi. Il y a cela 4 ans, on a eu et arrivé jour moko et ça là qui jour anniversaire naie et à senga ngalobi to sala eloko moko no to tikala ko sala te et na luka kilo no to tikala ko sala te na tikala ko mona te et moko ayeko Zengai alobi ça la partouze. Où ça la partouze? Ça partouze, oui. C'est-à-dire Papa Vincent oza mokolo oyebi nini bolinga na loba. Natalaki na entourage nanga namonaki vraiment moto te et nazalaka na ami nanga moko azala lisusu te ma petite sœur na yende a remplacer comment vraiment ami nanga to partager à moi ou ya ko partager et nyonso. Naaki ko proposer ngabina mobile nanga za besoin tout ça la partouze. Vu bolingo on azaki na mobile nanga nandimaki. Et natalaki conséquence te na eba kité o e kulana na sima nga natalaka bolingo na za mobile nanga na eba ke et ça la mai possible na moi. Na trouvé la fille, na proposé qu'elle na mbongo avec ondima. Et ça c'est-à-dire que vous ça la partouze yo balinona Leki ya camarade na yo. Oui. Ça qui est mbongo. Oui, na pesa qui. Accepter vous ça là. Oui. Et salami et c'est le la secret na bino moko. Secret ka ya biso misato baki e utika la kolima libanda te. Etikali ka pona biso misato. Et après 2 mois camarade nanga na wa koma camarade nanga ayo lukanga pour m'informer que akominaze. Et ça là nga passe na gangela ki makasi nga ah. Et le côté où kanaki et koko ma niveau tena benda ki o matoni na tuna ki yo est-ce que oza bien ou ben nga oza bien na badat na oui oza bien problèmisé et arrivé sur ma kamazine et na ki o yebisaye mo ben nga ko yeba moté on a gardé le bala nga vu que na beauté lié mon até na proposé qui est à kosela mo ba inizemi ah yebisa mo ba ne ki zemi nezai Andimaki et salami kandi to yokanaki. Après ba mikolana moi na bota makina yi moi na bota ni tout après mobana nga ayufa. Na minute on est ba boelo ko miminga awa. Eza vie ya mama bokilo na ngai. Azalaki vraiment mama pona ngai. Alinga nga mingi. Ando sanyo sona ndo loba et lokola bote ka mwana emoko wana ekomaki lelo tension lobi boye donc vie na ekoma beaucoup plus na hôpital mama na ene solbaka mwana nga soka tikila kanga ta koko nenga na sana ba situation ote et na yo tala mobile pratika mwana na lukina benga amina ngai Nebisa mabokilo nanga vérité que mwana naye atikale kotika mwana moko mobali et la fille a boyi na motema moko alobi ekotika ya kosala mate po ako risquer à perdre libala papa Vincent ngapi na otala koto vire mutu na libala to ko souvenir na lukina sana ba moyens en tout cas ici mbité ndé na juger bon
nayebisa mobali na ye nayebisa mobali na ye me nakokende mbala moko epo mobali na ye te nayebi baefe nini esala te nde nabaki naluka yo nde okopesa biso solution na likambo. Donc, si je comprends bien, mobali na oto akoti na sa mabele atikali pe koyeba te mwana ngo azwaki ye te aza na batre na ye te to atya na ye ka te atia vraiment ka te moi batre eza mais idée wana vraiment etikali ya kozala sikoyo ye la fille en question camarade na yango leki aba tobenge kaka camarade na yo aza bakoma ndako mwana mobali yango déjà babalana aye kobota mwana ya mibale après mwana mobali na ngai na babakisi mwana na mobali ne bakoma ndako moko après ka partir ya zimi wana ndesaki bakoma ndako moko oui baki obalana bakomi ndako moko po azalaki na bafiance makambo wana esalamaki e aye kobala mwasi na ye bakoma ndako moko bayo obakisa mwana mosusu. sikoyo question kaka na ina tuna nazo condamner au thème na ningi kaka nazo moi détail idée wana ya koloba que anniversaire à mobali faut ça la mobali no surprise plutôt bo sala na mobali no likamo bo sala te mobali no temps ayela ko lisolo wana ya bo sala partout wana kokoye ko boya ya moté directement ndimi au niveau que leki ya camarade na yo bo sangisa bo sala tant aux autres bana zomona nini ni baba bloka moi sala maka si eza te ke na ndima moko na boya ki mobali atalisa nga no ezelo kote sala te to benga ni bo sala délire ne balobaka lelo oui bo sala ka moi délire na fili nango bon namona ki kozwa fi mususu ona yebi te peut-être alingi koma ba continuer bolingo na mobali na ngai na juge bona zo moto na yebi parce que nga mona landela nyonso na yebi ke nasala ke loko moya mabe na koka kusala mais tellement nazaki aveuglé na confiance ya mobali na nga nazaki aveuglé na bolingo nayaki ondima nayebaki te ke makambo nyonso ekoka kokoma le mobali naza fils unique oui et depuis akufi mama santé ezaka so bien te souci ya mwana na ya boteli ya tardo yo na mbani botikali obota te et pour na yo solution eza soki mama bokilo ayebi ke mwana na atikaki mwasi atikaki mwana ekokalme ye koma moto basusi makasi eza mama bokilo na nga aoke kufa et à chaque fois soki naki hôpital aolobaka likambo wana moko soki mwana nga atikele nga ata mwana na nga nazala na situation susi wana kaboti na ye te mwana nakufi atikali ka boye donc. Et là, vous vous êtes décidé de venir tout dire na lobi tant au solo lina de commencer à boyi. À boyi na supplier na bandenge nyonso a boyi. Que bo sala mata cachette mobala e baté bo me mata mwana ngokuna. Et pas mambo kilo no e bande no sama comme nyonso en tout cas a boyi za catégorie. Mais ce qu'on ramener mobile na oyebi ba conséquences na mo. Papa Vincent, toute la vie à moi. Donc maman na to perdre ka mobile sa kenda maman na lisusu akende ka bo vraiment. Voilà, chers amis téléspectateurs, la situation comment ça se présente avec Newonabi sur moi aussi Nana, notre sœur Nana. Je n'aimerais pas beaucoup parler, je pense qu'elle a été claire dans le solo nae, le problème azanango. Grâce à elle, toujours qui contact qui a Mobali, mais c'est gentil, Mobali a ninga nae pour que to mekapi ko solo la nae parce que maman Nana a déterminé que vérité faut y bana. On se retrouve juste après. Merci. Gambela na Internet. Déjà le nom et distribution sur Gambela na Internet, c'est-à-dire les bongo
boutique oyo bandeko na biso aza awa na Kinshasa avant d'être disponible pour na bino bandeko boza na poto mingi to ebine ezalaka boza na posa ya kosala provision pour na ndeko na yo pour na famille na yo pour na ndeko moko talaki na télévision monika to passer wa mois difficile mo apporter assistance pour na orphelinat moko pour na homme de vieillard moko oza na besoin baki motikela bango biloko kolia gambela na internet eye pour na yango donc bobenga bango bobenga na plus 243 99 75 56 493. Je répète, plus 243 99 75 56 493. Place sur ça, besoin de l'euro coma au Bengi Bango au Sola dans les bons. C'est-à-dire, bah, assurer le nom, biloko au sommi et puis bah, assurer le biloko de ma place où il reçoit ma matière qui est. Donc, nous, ça la donne orphelinat, nous, ça la donne homme de veillard, la bonne Aulia, bah, l'osso, bah, semoule, bah, huile, tout ce que vous voulez, bah, miliki, en tout cas, Bengi Bango, car on a numéro na PC, et ça, les cambois sérieux, celui qui fait ça, le but, c'est que rassurez-vous que, bah, mes appels sont corrects. Je pense à les jours qui viennent, tu retires la note spot na bango, bah, nous, les cas, tout moment, donc, même, c'est en agambela l'internet, au sommet du lot, on a osé la poto, tindika, mbongo na yo, et biloko na rien comme après maman leki biloko na rien qui n'est pas tata moi c'est qui n'est pas maman pas papa na biso to pas maman na biso to qui est na orphelinat to qui est na homme de veillard moko ou bien gamela na internet bon maman na moi si mon na téléphone ou après expliquer bino nini na rosala pour que biloko comme souci ezali bo bengi Vincent pour na ba détail mususu par rapport ya likamongo to bengi gamela na internet. Merci équipe technique, merci na bande retour boza branché en CNET moment na émission na biso. Merci na monsieur Jancy. Merci. Le fait que ils allaient émission déjà au tala kawe biango et ninge na autour sur la yo ce qui a un problème moko yo maman nana linga kia sur la yo comme c'est une vérité ou eza mo makasi mais a préféré qu'il les cas awa et merci na coopération na yo mais tout n'aura toujours question à liboso pour tout rassurer pe bandeko tous na bango awa ozo reconnaître maman nana très bien oui aza nani pa na yo bon aza camarade bon bah comment dire camarade parce que aza camarade donc camarade il y a une grande sœur à madame ndé bah comment est-ce que vous copiez ma classe à madame nana. OK ah, oui. Donc c'est une famille pour Nayo. Très bien, oui. Et vous avez des très bonnes relations. Ah oui. C'est on a comme font tout ah Lukanga solo nanda ko. Mais pas de problème. C'est que situation n'est tous allés li, ils a situation ils a tellement un peu vraiment délicat. Yango moni a proposé Kibiso pour que tout sur la Nayo mais alanga qui en fait toi assister à la vérité moi dans les cameras dans la posa ibisayo. Ils ont dérangé, ils ont coûté les lois à Moutou. Et là, il y a sa belle-mère, ils ont au courant qu'il y a eu peut-être Mobali. Très bien, oui. OK. Et Maman Bokilo Naye, Azo Bela, comme hôpital. Alors, il y a une situation où il pour Naye, il s'est dit, ce qui a béni, c'est lui en mot, et vous avez la solution pour Naye, pour nous sauver via la belle-mère Naye. Non, ce qui est pour nous, bon, c'est pas grave. Il faut sauver quand même, ou toi, ça, la maladie. Voilà. Ayo quand bien été. Donc, il y a vraiment raison pour bénir awa, na pour singa na maman nana. Maman nana, tout na papa aussi awa. Je pense que vous voyez ça. Alors, nous voyons awa s'il vous plaît. C'est déplacé le papa awa, on a remplacé. Voilà. Maman nana, il faut yondo et puis ça y est, problème nous allons. Il faut te accompagner après, mais il faut vérité on a secret on a Bumba et mais on est là pour toi. Merci. Non, bah le Seigneur non pardonne beaucoup. Vraiment au trouver place dans mon thème au limbisanga na nyoso to sala kingai na mobali nanga na mwasi na yo
ezalaka anniversaire mobali na nga e asenga nga tosala partouze na juge bon nazwa na propose mwasi na yo po tosala ngo e nafutaki ye mwasi no andimaki tosalaki yango et après mwasi no akokoma na zemi zemi ya mobali na nga mwana yango eza mwana obengaka mwana liboso aza ndako zela Zela. Non, Bibo. Papa, est-ce que, s'il te plaît, est-ce qu'on peut permettre à la bingaï, madame Awa? Et donc, comment tout ça me pousse parce que la Camboya, le dit Awa, ils ont la base, ils ont la fondé, ils ont la fondement, tout ce qui il y a pas on se retrouve juste après. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour dans le plateau d'Ambisso pour continuer le problème de Zanango. Là, nous sommes en présence, il y a Madame Laetitia. Maman Laetitia. Maman Laetitia, je pense que papa m'a bien accueilli et notre web sayo. La caméra où il y a na ici ko petit biso la caméra ezaka pour la preuve na yo ya ye puis abatunu sur bazawa et puis bandeko moi bazali boso awa eza juste pour na toper ça ba conseil. C'est moi problème ezala libala, ezala ya camarade, ezala mutumboy to sunga batu na ba conseil. On était sur peut-être dans nos mona programme na biso na TV. Papa, programme on a tala ngo na télévision. Mais tu as béni comme sur un plateau bonakamo. C'est que les gens non baté. Sinon mon a stressé non comprendre tu tiens mon a vanda na okamo. Oh non na vanda na plateau temba la liboso na ya vanda. Eza mambu akoki oloba nanga ta tala boye comme ya télévision ndeni. Et comme il y a télévision par rapport ya situation n'ezali. Et puis, nous avons la télévision, nous avons sur Awa. Et qu'est-ce que nous avons tout na liboso, aujourd'hui ozo reconnaître mobali na yo. Mobali na nga tozali ndako. Voilà. Monsieur, j'en suis vraiment permettre ngana vraiment na singu kita au permettre ngana na solani na muke. Ozana likamo boye, boza bien na papa? Tout ça bien papa na ngai, tout ça bien avadi mape na sala ketu ya meli tienda bimaki ke musala na kama kunda beninga akato kutana sofe bakota plateau na bina na okama kutu. Et vous avez bala mibale, c'est ça non? Oui. Toi na bala mibale moi liboso ya mobali ya mibale ya mwasi. OK. Et na bino mibale nde boza boye, boza na kamo boye peut-être au sala bomela mobali tout ça peut-être que mukoloye peut-être akoyo kamo yoza peut-être ma papa na tika lo sali kamo nde yo mobali na ngate na za na secret mon côté ndazana mon frère papa j'en sais na singo aux moins kimia parce que yem tout tonito so personne aye poto papi samai on coupe s'il vous plaît papi samai. Papa Jancy, je pense que c'est important. Ils ont amené les Camerounais à Souka. Et
olobi ozana likambo te obomela mobali na na ta na problème mo te ke onde na boye na oyeba problème eloko eza nango te papa Vincent na ngai navandaka na mobali na ngai bien na oyeba te mama olongola yosenga mama ya olongola ti baveste na plateau boye ngai ezokamusa ngai jusque là je ne sais problème iso eza oyebisi ngai kasi ngai na oyeba nango elo te problème oyo papa Jansi azomela bamai boye ezali problème concerné plus yo personnellement mais ce qu'on vous permettre comme on le dit que bi likambuté vous en a pour ça oyeba problème ni papa Jansi azolongola baveste boye c'est ça non ouais na pour ça na yeba oyeba ba okata caméra te ba kotela biso ndeko moko à partir de ndeko wana nde toloba oyeba raison oyo esali ke papa Jansi akoma betao yango mona atunaki yo na debi soki oza na likambo boye oyo ke ozoyeba kobomela papa Jansi olobi oyeba eloko te tokota bakota oui bakota ye donc voilà oui maman kotofanda oyekoko motema mabe nana so bengi mobali na ngai makambo kutu nga na sala na yo kutu il y a des années passées kutu eloko moko te na yebeki kutu te ke yeba na mais tio bengi mobali na nga soit disant yene na plateau olo baba buzoba nana nana nga mnatinda nga mtindaka oboma mobali na ote oyo kosela makambo po mobali na nga ngono ndika nga na fidèle na mobali na nga to bala ni ba mikie nana po ni andoki ozani ndoki yango boma mobali na oboma mobali na yo kasi okosela makambo okasi ti oyo susi na wana tosala nga na ochuango nana o mutema mabe oza mutema mabe yebeke nga no tosuka na la police omoni nyonso oloba o nyonso ye na plateau okobimisa ba preuve nyonso Laetitia obimisa ba preuve nyonso nana c'est important maman bokilo nanga so kufa mais yo ndoko maman bokilo non so disi mo si réellement linga mobali na yebise vérité ke mo na zaye mwana za mobali nanga aza mobali na ote ngala sikala ko bina mobali na ote est-ce que ça m'a bloqué non mais pas encore moi papa non pour ça m'a bloqué tu sais non papa pardon Laetitia ça va mettre pourquoi la vérité de Laetitia pourquoi la vérité non c'est pas là ça tourne à yo oh ya lobi akosi Laetitia ngai no nana na problème non te ngai no kina sina récupérer moi na wana parce que bokilo na ko kufa te na wana oyo zoto ke justice so ke mama papa na yebi nebi mambalo te na basi na na poser question mo te mais yo bo misi makambo ya kimfi baka mo infidèle makambo mwana wala mineza ozo reconnaître que na yena sa azali abeja polo ba mensonge polo ba mensonge est-ce que question na zotuna yo ozonima ozo reconnaître que bosala partout na mobali na ye papa na yebi makambo wana ata chuma kote na sala kuta te loko te na mobali na sala ngote na sala nini lakisa mapre lakisa yobu ndoki okoni kosala wana likanda okosela mobali na yo parce que mobaba kilo na linga kufa ngam na tinda koza ekomba te mama so babotolo ba bien so bénéficier na lote po bota te ngam na tinda koza ekomba te bosi ko ko luka ba bokilo na tika neza kangai
elengi na sauver maman wana. Kosova ngo il faut ya na nzoto na nga. Maman Laetitia, ozo reconnaître que bosala acte sexuel moko na mobali na ye et que moi na wana za mwana ya, c'est-à-dire oyaka oyebisa ye makambo azemi et après ntayebisa ki oke koko c'est na mo papa na biso aza liboso. Na yebi yango te papa journaliste. Na yebi yango te. Mamba olobana na yebi ata moko te ta niveau komisi mobali na biso mobali na soit piqué plus ya olobana ngani. Sikoyo papa Chancy. Je pense que maman nga la reproposer lelo mundele asunga biso papa Jancy, vous avez des enfants. Le premier, on dit que Azaya mwana na ya mobali na ye. On peut faire le test ADN. Oui, je suis d'accord. D'accord. Non, d'accord. Maman Laetitia to ça to que ne lukato to ça la démarche à test ADN to prouver ce qui mwana Azaya mobia ye to Azaya yete. Na d'accord papa. Oui. Mais papa, ce qui est bien moi en anglais. Mon maman so. Ou bien pas bien. Sikoyo na reproposer dans le lot mon corps, s'il vous plaît. Tous on pose une question. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour dans Plateau Nabicho et vous allez constater un changement de décor par rapport à Nenge Marabotkel Koganasimawa. Nous gérons aussi des choses en dehors de la caméra. Pour conclure na couple Nabicho Awa, on a tout ça la démarche il y a Aden, on a envoyé la vérité concernant Moana. Parce que selon Donabiso moi si Laetitia, à Wangani Nyonso, Moana Azaya Mobali Naye, mais déjà, comme on a maman Nana Awa, ça nous met un peu dans la confusion, tout procéder dans Nayango pour que tout le gâteau est libérer Bango, mais nous avons voulu retenir maman Nana ou Donabiso Awa pour que tout le monde puisse sur la liste Moukier. Laetitia Wangani Makasi. Papa Vincent, nakoti kanda kunanga tena yeti awa ona yolo bamakambo lokuta. Azo wanga na poye pa Vincent, eza ya solo to sala kia. Nakosa ona zwani. Mobali nanga deja kufa na ye. Ona oluka kaka na sowe vie ya mama nanga. Atikali kananga moko zo considérer nga kwa mwana. Naza besoin mama na kufa te. Na jije bo na ya pembe na bino pour trouver une solution papa. Déjà makambo bosala na moyena tout na ba prévisate parce que zaki makambo sele ka bino misatu témoins à la guité. Et là déjà ça serait un peu difficile pour na yandima mais c'est le logo ko prouver véracité. Et Marambolobeza peut-être test ADN et Tolobi parce que test ADN est raté. Mais en attendant, n'a qui oyoka basala nzambe. Otoza na bango awa, ozwa moi oyoka conseil na bango, litéa na bango et puis to banini to ko panza na lelo. Merci. Ouais, merci Cordo pour la parole. Vraiment makambo faut to kutana nango pour te yamaka parce que atabaloba ki le muniki manga ya bato ça biblique to yaka makambo na biso batamokili mobali azanzoko oyo mutu moko olia te aza pour nous servir bato belé mais ndako libala akoma rasco personnel. Comme ya mutu moko o partager yete na mukili mobimba. Là c'est Rolanda. Donc ça comme na akobi na alliance to comme na ndako akomi ya mutu moko. Ça dit o kabaete o sacrifier te to ko céder te pour na désir mo quelconque. Partout ils ont un spectacle. Spectacle au-delà ya délire ne bokonza lobaki mais conséquence nango eza siko ba bakamba boye. Lelo yo ekotomboka to avouer pour ça likamba mwana soto zongi sima ki mobali na yo azaki atteint
après avoir kokufa okesa test qui ozana sida et puis obima pena le bimisaka camarade na auto le ka kamona na mobile no na sida est-ce que le ngo avouer ngo que sida o le ki na ngaza na ngo mobile na ngamu tapesa ki ye yango lelo ekondima pour ça makamba mona être humain c'est-à-dire na vie il faut toujours la prudent toujours la sage na ba art mususu auto posaka mingi basi weskizenga bino bomona ka lelo moi si faut bomona pe musika yo na bible to na mukiri lobaka moi si asa net 7e bête ne ba lobaka parce que nous allons sala rabino semaine prochaine après avoir tout fait et 7e jour nous allons paiement qui après elle va faire la moi si yango lobaki il n'est pas bon que l'homme soit seul donc sala rabino semaine o elandi yo bomona makamu net bomona ka kina sala ka mais obi conséquence te Dieu merci nzambe a pesa biso mokonza biso inspiration ya ko uzaba ba solution ba ka boy parce que soko yaki a te mena ebiti ngeza ndenge ni place mususu ngapo na nga su masa nga zala ki ya mobani na bani inutile kutu wake sala ba test ya ADN inutile mona za ya yete parce que là sera koti mokonzi ça que ba toutes les questions maman abandi ko loba ça dit à se sentir déjà coupable dans les camobo ba toutes les questions te ya mona ka mbana vandi au vandi tellement ça consciente na acte au poser bino mbale a lobby à 100 kila 100 donc moi na place moi ça n'a pas comprendre que moi na wana ya mobile libuso aza ya yete ils a déjà réponse au moi si na pesa que sans que tout boke na batasta ADN on a gaspillation ya bala hôpital les obabala donc inutile donc ba sibir et loko ba salaki moi na ça n'a pas hôtel d'émission pas comprendre que moi na wana ala na so ba très banini banyo mona que moi na ça yete assez donc facile et puis ce qu'on linga moi sina alimbisie encore de ba boti pe sous mona moko na sima mona ngo ba continuer ko bota na bango ezaki basi photo za la mayele oko kabola mbaye na ote na désir ni moko boye so ki na puiti to ya sentiment donc abon attendez ça. Merci Cordon pour la parole. En tout cas, et ça n'a pas si ma casse ya ko ka sous problème o ndekolanga ya mwasi na ki passe. Eloko yo sala. Mais éviter ce cas pour papa lo bagi to puna sentiment mo zo lo boss atako to sentiment ngo lekio makasi. Elo mususu beso ke za mabe na bolingo papa lo bifo boya ngo. Tondi maka nyoso te ko to za bolingo to za na to balani to za bo moko soka lo bilo moko boeza ya mabe nga fona accepta ngona ndima yango te. Elo mususu pe yebo telemelo bite papa o te. Ta mususu pa meka kiyo. Mais yo tonga mekio magi oboya ki moni falo kanga magana na koboya wana eza kitoko te za mabe makasi loko sala o sala loko moko ya mabe o yo moko siko ne loko moyo bake o na saki za mabe nyo jona bosala ke loko mpo boye ba nzambe te o tambola ka bongo satana o manipuler bino le loko moko boye na eba te suna koloba ndeni siko lelo ayo zo ya ko bimisa ke mwana wana aza mwana ya mobali na yo pour sauver mama kilo yaya oyeba gravité likambo ndeli baba te zo kufa ozo yebango otika biloko mususu sala kala bo sala kango lisuteza mabe makasi po atanga bona otika osala ngata mukolo te na CD yanga na CD apwa nini pona nini loko bo osabiso bana basi toza faible bolikola mbongo na vani na aka boy anniversaire mbaye na ngana bité na kende boy na sala boté eza mabe makasi na miso nzambe eza mabe yo baye na mbayo pour les meilleurs pour les pires ndima nyonso asoki ndima nyonso na mabe te so mabe eza na kati boya rango to ndima ya malamu o eza mabe boya malamu ndo zui ete pour ra mobile no accepter te esa ninga na bien te comment le ndesuko makama boy to na shoti testa den kaya esa ndike ko pesa po makambo nso sila po ndongo ozolobela wana maybe te so yozomona ngo eza peto zoloba ngana zoka pasi nanu ya biso no bana basi to ndima ka pe ndima to ba proposer likambo moko bite loko proposer ngeza makambo mbongo za na facilité mbongo eboma biso moni mbongo ekotsa biso pena ko place wo ko kota te likola mbongo botika biloko anso bosala ka bwana ka oyo
au moins moi soit sali oyo botika yango eza mabe makasi na miso nzambe nzambe opini bino banga musu bosala konsi na osala ngono nazo mibatama nzambe omona yo nyuso osala ya mabe azomona yo pe eza na punition nango bokozwa. Merci Cordon pour la parole. Merci Cordon pour la parole. Maman Nana, tu as la nyonso sauf ça. Non. Et les Kelinga, c'est la première fois que je suis et les Kelinga na plateau. Comment on céder mon bal? Bal ou ya yo. Ou aza mon bal na yo, abala yo. Pour un sentiment na ye moko, jour y anniversaire na ye, ok ko céder. En plus c'est là, au bidon balé, on ça ba rapport 3 personnes. Donc on va nos zouaté. Ils sont pas dans la zoua. Moi quand maman pasteur bazana ba zoua na bango, yo ndimino kaka, o benga. Donc les qui a camarade na yo pour satisfaire mon bal na yo. Non. O sali mabe. Ma chérie, est-ce que yebi gravité nini o yo sala na couple oyo? Divorce nini o ndo mema na couple oyo ma chérie. En plus de cela, yo za mukolo par rapport à ye. Ko landane na landi bo na yoki. Eza yondo ke na ko proposer ye. Ya vanda ki na ye. Yo za ki plus âgé que ye. Et yo au fond za sage. Oko sala ngote ma chérie. Oko sala ngote. Makabola mobilité. Mobali ko ko tricher au silica. Mobali so tricher au silica. So yebi ke zata mbanda mo quelque part au silica. Mais yo cédé mobile. O sepel saka mobile. Ah ma chérie. Boniko, boni. Ya wa peut-être papa n'a pas koufi, c'est si les gens disent na ye. O ba lo ba la salaire du péché c'est la mort. Ya le memi na kufa, a koufi, a tika ko vivre na mokilité ne loko bo sala mwana bato. Oye okepe oye yebisa mobali na ye. O créer na foyer oyo. O ligo créer na couple oyo. Ma chérie. On te ma bêtise na niveau ko. O te ma bêtise na niveau ko o garder ki on fa o garder on kaka. Fallait qu'on garder on pour nga fa ko garder on kaka. O couple oyo o ti désordre na couple ya bato. Mabo kilono azo bela. Nous comme pasteur pas sembelela ye. Qu'est-ce qui prouve que son yo lobby mwana wana okela kisa mabo kilono mwana wana za ya mwana na ye aubika. Et on y la kisa. On y la kisa. Ce que sont arrivé que to sali test mwana wana aza mwana ya mobile aussi bazali na ndako. Olobani tando sali réputation muninga devant la télé au sali réputation muninga vraiment ma chérie. Monter ma bêtise à niveau okene ko pesa muninga idée moko muninga bana ko s'attendre na wote ok ko pesa capable assez pesa mobile na yo asa la sentiment o eza yo na mobile na yo to ko sala nyoso ntu tola ndanga to ko sala nyoso na mokilo sauf ça c'est la sorcellerie oza kindoki franchement ya kindoki ils allaient rater pourquoi ba bêtise à modèle à boyer. Pourquoi on va attendre la fin? On va attendre la fin. Maman, soit calabazaka boité. Et ça ni yango. Et ça ni yango. Ils ont même ma biso na niveau oyo. Ils ont même ma biso na niveau ya mabe. Tout ça là ka mabe les plus en plus ils ont tana mabe ils ont continué. Pourquoi? C'est pas bien. Si quand on là parce que test à den so ba sali na mobali na ye ça nga bien. Pour la limite à perdre le bala na ye. Il va les a passé. Tu as vu libala na ye et comme na moment moko boye ba vérité o moko lo ba ki to lo baté ya wana mutu azali ka mutu pour vous dire que mutu azaka ka mutu atika la nzambe te ata bobobi lo mona caché bobobi yango na se suka vérité bimaka onde amemi muninga obono memi muninga obino le risque libala oyo to éviter ce que continuer. Merci pour la parole. Merci beaucoup Cordon pour la parole. Nathalie maman na biso ndenge azoba likambo na esengo nyonso na sentiment nyonso. Nangi na blesso mo mokie o supporter ngai. Oyebi so oyebi na valeur ya mobali te. Même so mobali ezaka encore à pamba. Ils ont porté l'être zobana e bandeleza M masculin. Mais oyebi penza valeur à bolingo te. Qui est cet homme ou akozwa mwasi to mobali na ye a cédé atalaka ndenge ni bazobima na lo bango na kombono bien bazo coucher na misu na yo
ofando supporter na fandi na oyo ko nozoloba nanga nazoyoka manzoto malita ozoloba okomi tina niveau supporter na ebito bandolinga mbala on a quel degré po ondima matembelo yo mesana nango obi na mekisa na kangile likayabu ozubi na likayabu na oyo lokola leki na ozobenga camarade opeshe likayabu éviter ce que na makanisi nini. Laisse-moi te dire ezan moko ya biloko e préparer na destruction ozo vivre siko parce que na limite que na siko ozo na stabilité pour nous comprendre que ozo na kata destruction ya liboso mobali da kufi o détruire ndako no moko pendant que bozaki même na kata couple bozo na kata recherche ya mwana ya esengo parce que mwana za lipamboli pendant que boluka lipamboli na parcours lipamboli yo kotisi désordre yo kotisi salité na ebité même nga to proposer nga mokili mobimba na ebité so nga na sika na ta proposer nga mokili mobimba yo nde okoma nzambe to tso na sika nzambe ko jamais na koko céder bolingo na nga na misu na nga asala acte oyo sali en tout cas na ebité ozaki na penser nini ozaki na penser que so bosali yango mbali na sepela komo lingo susu makasi to nini na ebité or oyaki otongela mobali na yo ndako nzoka nde eza nkolo moko Yesu afandi na bayekoli na kozonga ni na bomo ayebisi bango o bozo sala les erreurs bozo kanisa nga te na makomi mais bozo banza nga ndenge bino bozo monela or na makomi na nga ekomamaka deja na kokufa pe na kosekwa nzoka nde erreur eza eloko oyo ememaka biso to ke sumuka yo monika ke eza nango esengo na sala na ngango ok pour sali yango lelo yo comment regretter vino lelo comme na kati ya débandade ozo yeba te qu'est-ce qu'il faut faire vino koti na kati ya trouble likolo na yo moko pona nini parce que zanga ki ko senjela pe ko na prudence dans la trinité diabolique il y a la chair lokola mwana ozo représenter diable sur cette terre. Sans la chair, nzoto oyo diable mission ne cause la compléter. Soko tiki nzoto battre la faiblesse nango lelo okolela. Siko tango vient ozo beta tolo mama bokino nanga zo kenda kokufa nazo mona ndenga eso bomaye. O détruire maman sans koyeba. Et lelo okisko posa sauver maman wana. On n'a pas moli nzambe merci parce que j'ai conscience malgré la retard mais parce que j'ai conscience parce que retard na biso batu ça mais nzambe za la raté maman o introduit eloko moko na kati ya vie na yo o yo moko lelo zo yebata te nzamba longo lui esengo parce que mobali pe na moi ça ra pour empêcher esengo nzamba longo lui esengo za mobali akei lelo sikoyo na fanda na yo te na yebi yo te première fois na monuni na moni yo. Est-ce que tu as conscience de tout ce que tu es en train de vivre et tu as bien et ça peut quitter. Est-ce que vous gardez toujours vino et sengono avant problème pendant et après? Oweleli koko ki sa mission ya tata na yo diable. O pesi diable accès à ko dominer la vie na yo. Et loko nyosu ya sengo ba sedaka ngote. Nazana te pona dans la professeur au peso cours à bolingo mais j'ai te dit des choses vraies. Bolingo ba sedaka yango te ate ya ko meka na ko meka te. So linga mutu no ko céder te. Maintenant ozongi suku na sama kona biso koloba ete na posa na récupérer mwana wana. Mwana oboti na nani. Tango prudence ezate Bible lobi libote ezokufa c'est proverbe qui dit ça. Libote ezokufa lorsqu'il n'y a pas la prudence. Bible lobi yo moko yeso zo yebisa baye ko veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. O veiller te, o sambelité, o détruire vie na yo libala ne kufiti lelo zando zalelo. Nzamba sunga yo tellement oye na voix oyo ya ko bisana no vérité et nzamba sunga yo et nanzela lo sambo na yebike o zo bonne voix et nzambe akokangola yo. Merci beaucoup. Ah, cordon. En tout cas, et puis si pas si makasi.
Vraiment, et puis c'est passé. Yango Bible les peuples périssent faute de connaissances. Maman. Yango ezali to benga ngo bolingo to ezala ki envoûtement, je ne sais pas. Yango terme oyo mokili lobaka l'amour rend aveugle, l'amour rend aveugle. Biso to linga yango te. Parce que l'amour n'exclut pas les raisonnements. Il fallait être prudent avec d'autres choses. Prudente, je m'excuse, maman. Hein? Vous savez que partout où il y a des sumo munene, il y a des sumo munene. Malgré les sumo munene, mais il y a des sumo graves, les péchés qui détruisent le corps et qui détruisent l'âme. Et ça, il y a commettre bestialité, il y a commettre zoophilie, il y a commettre contre nature, ainsi de suite. Et ça, il y a Bible Zoba Deutéronome, celui qui couchera avec un animal sera puni de mort. Et puis Bible Zoba en Ephésiens 5, celui qui aime sa femme aime son propre corps. C'est pour cela que nous avons appuyé en Genèse. L'homme quittera sa famille pour aller s'attacher à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Pourquoi on dit que au Kabola, lit conjugal na yo, na soi-disant na évité na. Excusez-moi maman. Yoka, partout, eza lisumo to bengi débauche sexuelle. C'est la débauche sexuelle. Ils ont exposé âme na yo. Un, na possession, na obsession, na dépendance. Raison pour laquelle ton mari a été possédé par l'esprit des morts. Il nous a quittés les défunts. Et qu'est-ce qui manque? Nengoza on a pesant l'esprit possessif ou bien dépendance moroboué na l'esprit moussous. Oye ko sala ke lobby au fan de stabilité na libala. Au fan de stabilité en mobali moko. Makambo ça les autres marchés étaient parce que ton âme est livrée, est exposée. Dieu ne protège pas une telle personne. Gloire au Seigneur. En tout cas, confession, ça a été sincère. Tina Fanda qui a observé confession. Parce que nous avons aussi des faux confessions. Nous devons pouvoir se racheter, mais non, pour reconnaître acte à commettre. Maman partout, péché dans nos aliwa. Et puis, tu vois qui est en église. Il y a 14 ans. Il y a 5 hommes politiques moroboy. Moi, je suis épileptique. Ako épileptique, moi na koma ina myom na libumu na ye. Dans le vide, dans l'espace il y a 5 mois à sombele ba iPhone. En tout cas, gloire à Dieu, na ba prière na ba intercesseur, nzamba otobik sa mona. Mais azaki à 2 pas ya liwa. Donc pour na conclure maman, au salaki à la base, na sentiment au exposé via mobile, no peut exposer vie na yo. Et ça trop tard té. Et ça trop tard parce que muta koufi. Et ça trop tard te pona yo. Il est grand temps pona ke musikate. Luke lunganzambe. Bible bina Jérémie 11. Je crois Jérémie chapitre 29 verset 11. C'est lui qui me cherche après les projets que j'ai formés sur vous. C'est lui qui me cherche, il me trouve. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver, dit l'Éternel des âmes. Et puis dans le ça conserve à l'oiseau landabiso, ba pratico ba jeune sœur totika. Totika. Péché est puni de mort. Zamba bomaka. Et les sous ils ont exposé âme na yo na ba danger nyoso. Oza protéger te. Zamba pambola biso. Voilà, merci beaucoup, chers amis téléspectateurs, pour la présence d'Abino. Nous attendons de vous une réaction et aimer l'émission Oyo. Donc, nous attendons plus de j'aime. En tout cas, vous cliquez sur Moussapi, vous très bien. Partagez cette émission, laissez-nous un commentaire. Et je voulais rectifier quelque chose dont on va conseiller Pessami concernant l'acteur Kalouji quand il a parlé à l'Ikambuya. Nzamba Salagi semaine prochaine. Non. Nzamba Salagi, tout s'est passé dans les 7 jours. Nous ne pouvons pas accepter Kamoui Bimondé là où ils ont la Bible. Ils ne vont pas lever ou ajouter en mettant les Bibles. Donc peut-être à comprendre qu'il y a un mabé. Et au-delà de ça, je pense que Bandego va apprécier ma conseil na bango. Maman Nana,
eza maté ya bapesio ezala te ke baye ko condamner baye ko culpabiliser. C'est quelque chose que ça là ou conscience na yo moyebi ke ezaki mabe déjà soki au moins que on mabe te olingo ya awate tant que luki biso c'est parce que je reconnais déjà que ça la mabe et tu veux une façon pour na opérer ou la repentance et puis retrouver solution na osenga na yo ensemble to luka belle-mère na yo parce que ceux qui vraiment assurent na makambo zoloba photo lukaye na éviter ceux qui étaient à santé aux andini du jour voilà et ce possibilité aux azala jour pour voir résultat on va travailler ensemble comme yemo mobile andini to atamé ba dimanche wana et le cas na tout dans les parce que on risque de perdre mbongo pour rien vous êtes sûr et certain que makambo ça mandingo lobe que la fille mo ya ko lukaye biso que azana zemi ya mobile na oui c'est ça kuto ezalaki prévu que abota elle a informé nga aza zemi en tout cas na silikaki na ebisaki il faut zemi wana longa po na koka ko permettre te que abota na mobali nanga et tokindaki na bo peut-être tambolaki vraiment partout tokindaki simité et na monaki ya okina risque na simité c'est-à-dire quoi zemi zo longa te et en tout cas et kota ki ba complication et docteur asuka pinda lobaki akoki ko bomate a boyi a ko bomaya ke yemoko mama akufa soki na kondima asala kaka na signé et na mona ki comme risque makasi nde na ki ondima a bota donc c'est un peu ça et mobile note ça continue na sama belé atikali ko yeba teke makambo sala kana ebimisa mwana te na benda ki matoye ngana ye tozaki d'accord to garder secret apesa zemi pa mobali na ye mobali na ngati akotisi ya mabele atikali koyeba te ke Laetitia akoma na zemi déjà nous na lobi ezalo déjà ya mabe et toza déjà na étape ya changement. Merci dans Bandogonos Botali Bisso, merci l'équipe à Bisso à conseil, merci l'équipe technique, merci à Baboni Nyonso, au 8 ans au l'émission peut partager. Toujours la donne à Bino pour faire améliorer ces plateaux, tout est là Bino, plus matériel, lumière, caméra, micro, et au sein de Bisso bien pour l'émission ils sont encore plus meilleurs dans Banda pour Bino. Sinon, tout le monde l'année prochainement. Merci, bye. Laboratoire CRMTA, ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir de nzete na biso ya Congo. Qui c'est nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique et ça la différence na biso na tradi parce que et subir quand même moi étude et belé et puis qui c'est o eza na CRMTA ils allaient homologuer le ministère de la Santé, c'est-à-dire qu'ils ont l'autorisation, il y a mis sur le marché, le niveau, il y a Mboka et puis les bandes il y a Mboka. Qui si on peut produire dans CRMTA et puis qu'on n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça il y a un sérum, un savon, pour le traitement il y a un tampon, banduta, baride, poche et puis cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça il y a un sérum, un savon, ou CP gel douche, pour le traitement il y a un bouton et puis pour réparer le poissonayo. Nous avons dulci cheveux, pour ça il y a huile, un shampoing, pour le traitement des cheveux abîmés, des cheveux haut et baby, des cheveux colorés, ils allaient ko botisa suki noki et puis ils allaient ko retarder repousse des cheveux blancs. Tous appels na parfum na biso ou to sali à base de banzete na biso ya Congo. Spécificité na ngo ils allaient ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments tous allés na méamycine, sirop comprimé ou ils allaient kis na biso ya ba mib, ba levure, ils a anti-poison, ils allaient ko traiter ba problème nyonso. Nous allons à diazostimule où ils allaient traiter différentes formes d'impuissance sexuelle, tout en éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie.
tozali na kisi na biso zingenalis suppo na comprimé oyo ezali kotraite différentes formes ya hémorroïde interne na externe ezali korégularize mpe cycle ya bamama. Tozali na kisi na biso sensifos oyo ezali kisi ya malaria présenté sous forme ya sirop na comprimé. Tozali na kisi na biso meamycine crème oyo ezali kotraite différentes formes ya maladie oyo ya ploposo bamycose oyo esalaka na makolo ya bana mibali, maladi ya mpesema palata epai ya bana na maladi mosusu ya loposo. Tozali na diazolex oyo ezali kotraite différentes douleurs rhumatismales, douleur ya mokongo, paiement, allergie au pollen. Ezali pomade oyo tongoli kombo ya papa na biso tondele diazolo. Tozali na meamycine crème ndenge na tamaki. Tozali na allium oyo ezali kisi na biso ya tension, ezali kotraite hypertension. Tozali na borex oyo ezali kobomisa système ya bapapa, ezali kokomisa yango molai mpe monene. Tozali na menga kisi na biso ya makila oyo ezali kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie quel que soit sorte type ya anémie. Et puis tozali na tisane Dr Maxon oyo ezali tisane na biso ezali kotraite myome, fibrome, kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya kobota. Tozali pe na diabéine oyo ezali kisi na biso ya diabète et puis tozali na antipoison na biso oyo ezali ko neutraliser poison na kati ya makila.